Jesus é por mim, ah ouais, ninguém será contra mim. Radio Télévision Lissolo, votre émission préférée. Yabiso, Libala Bosembo, animé par M, Ikete, acoustique, Mokonziaba Maman. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W. Votre émission préférée, Libala Bosembo, animé par M, compresseur, acoustique, Maman Solange. Neste mundo perigoso é difícil Toloba mingi mingi te. Neste mundo perigoso Toloba, é toloba. difícil viver. Oh, balobaki. Cristo em mim. Ah, Kulutu ya Baleki. Sambwana. Joachim. Sur la 3W. Ah, Tatu. Lupa Joie. Kulutu Jipe Okanda. Le président Dom Nalule Odom Bambou. Roger Kachama. Maman Mise de Brisel Mandamawa. Les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques. Mère Solange, Kulutu Yabaleki, Sambwana Joachim, Maman Ali Intemo, Tatuluba Joie. Yabiso Radio Télévision Lissolo toujours Licolo. Ah, Kulutu Jipe Okanda. Sur la 3W, Radio Télévision Lissolo di. Tolebino moi 2.3. Respect digital. Pain du soir. Pasteur Anaclé Onyube. Pasteur Philippe Moukenge. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W, Radio Télévision Lissolo. Mère Mélanie Tanki, Gabi Naliège, Akulutu Jipe Okanda, Odom Pampo, Roger Kachama, Maman Mise de Bruxelles, Kulutu Zambwan, Isaac Mbele, les grands pétroliers Mongomi, le commandant Ibou de Switzerland. Tous les binômes 2.3. Dans un pays Vita Kanga. Ami Bouchiri. Ah, Véro Monoma. Se Jesus é por mim, quem será contra mim? Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedora. Por isso nada temerei, nem a vida, nem a morte, nem qualquer coisa que seja, pois aquele que está em mim é o Todo-Poderoso, aleluia. Apôtre de réveil LG Benyel, John Shungu, Jean Maître, la princesse Pauline Djema Ashungu, Radio Télévision Lissolo Licolo. Tous les binômes 2.3.4. Toloba. Donc expliquer ma Yuma dit Dozaka Kadi DSV Mopange na masolo di Ah Kulutu Jipe Okanda Jipe Luvinila Chimele Makoso Kadishi Kalenga Serge Motomosi na Mwisi Saint-Georges Rux Lukoki na Kishi Souboua Mère Mélanie Tanki Gabi Naliège 2-0, coup de tête DSVD. Moi ba petit mike bandoke mike natalaka bango te quoi. Tozalaka toujours number 1, peut kotika la number 1 quoi. Avec appui quoi. Nkolo Mokonzi di DSV. Oleki bango peut kotika la ka koleka bango di. Makambo eko suka wate. Kulutu Jipe Okanda Nabaleki na ye Sambwana Joachim Tatuluba Joie Internationale. Tokoloba mingi te
expliquer kaka bayuma ke non to bandi vraiment. Merci na bande konyonso obo mesana kolanda biso na 3W radio télévision li solo na masolo libala bosembo toko umela te na nzela ya embombolo ya kati na engunduka oye mesana kopesa bino sango tango nyonso tu sans plus tarder to lekani na lombango kopesa mama na biso HM Igete mwasi ya bien taya bien acoustique yende mokonzi ba mama ye asimbela bino kuna na engunduka pe anyata pasola mpoke bandeko boyoka ndelo laka kota dusula fuka mangunzama abongo ya mabolongo nanya kotambusa moto sans plus tarder toleki na mboka ya Dordreke topesa mama na biso HM mokonzi ba mama longonya mpe mosala malamu ye aiba kokumba biso na engunduka eboto papa na biso de SV diana suru futu de vous pertale pambo tebe na ba auditeur ba auditrice nyonso bozali branché na 3W radio lisolo pona kolanda émission libala bosembo obosobwa elobeli ezali bongo mama na bino HM Okare Igete mokonza ba mama TGV tali c'est double vitesse taille acoustique général la reine nanzela ya masini esimba mipe kambami na yeme ikolo bampema diana surufutu de vous pertale motema ya mama Sola Solange sans plus tarder les ezali kambo ya kafu ba remerciement ebe na bandeko nyonso bazali kolanda biso na tango oyo pe bandeko na biso to paso na kalabango poke ensemble na bosalité la servante de Dieu mama Misé félicitations bele mama nanga na mosala kitoko zali kosala na émission libala bosembo na bosalité bandeko to partage ki na bango tema mokolo molekaki likambo ya kotriche na libanda tozalaki bango na mama na biso Misé elongo na papa na biso Tomisita papa Roger Kashkashama DSV Koloba Mpema papa na biso Baksote na bosalité papa na biso na kombo ya Trésor et Konde na leki na kopesa biso chouchouté bambote belé mama Clarisse Akwala les grands des grands papa Kalala na bosalité papa na ngai Kadima Kalamba pe mosa na nzambe papa na biso Odom Pambu les grands dépositaires célèbres bato ba kotela ki biso mokolo molekaki na thème ya kafu na leki kopesa ba remerciement ebele na bapandisango nyonso o bapanzaka na radio lisolo mama Clarisse Akwala papa na biso Muzadi Kalala Vero Mwalumba pe mama na biso Feza na bosalité mama na biso mama prophétesse Anne Bibi pasteur Philippe Mukenge pasteur Guy Roger Muketale na pesi bambote ebele na papa na biso Vero Mwalumba elongo na yeme ikolo bampe Madiana Sulufutu te vous pertale pe mama na biso Antoinette na bosalité bandeko na biso pe ba conseiller ka biso ba conseiller spécial o ba tala ka vraiment en situation zeli koleka na kata émission libala bosembo to leki na kopesa mama na biso Blandine yembi na mboka Finlande bambote belé égide des andame na bosaniote bambote belé papa na biso prix de vite tambo na leki na kopesa bambote belé na mama na biso Misé la servante de Dieu vraiment mama nzamba pambora ya mingi Benesha Katovique na mboka ya Paris na bosaniote bambote belé lisusu na papa na biso Papi Bisikita papa Roger Kashkashama Charlie Kashila mwana fumuki mbangu na bosalité papa na nga Lubanjwa elongo na mama Emily pe mama na nga Luti na mboka États-Unis d'Amérique kulutu Zambwana Joachim impresario elongo na mama Annie papa Jean-Pierre motema mama Françoise Itwa le président Véron Mwalumba na kata États-Unis motema mère Pélagie Mondele vraiment bozali ebele na ba eto bosali kotanga kombo tolingi bino mingi na pesi ba bonsoir ebele tem na biso toko paso na pokwa mwalelo tokolo bana o etali malédiction na tina ya ba kombo sans oublier zona dilemme na biso ya kafu o ekweli biso eli biso vraiment en express bali bien eleka histoire vrai déception totale nous avons des thèmes toko partager na pokwa mwalelo elongo na votre humble animatrice maman na biso Igete mokonza ba mama elongo na votre humble animatrice encore maman na biso Misé la servante de Dieu sans plus tarder to leki na kobanda na premier thème na biso to lebiete likambo etali malédiction na kombo ndeto kita na dilemme na biso na to bengi déception na kata chemin ya libala. Pourquoi tu as malédiction? Tu as dit les alliés à kofungwama. Na tango zali koyoka émission oyo côté la biso benga biso na 3 fois W radio lisolo.com même na téléphone au côté to zali vraiment en live.
tem na biso to bengi likambo ya malédiction to moni te ba kombo mingi ememeli biso ba pasi na katikati na ba vi na biso ba kombo ebele ememeli biso malédiction okomona kombo ba pesa mutu banda kamata kombo wana ememela ye pasi akoma konyokwama akoma kolelalela alukaka gauche à droite akoma komituna na question na sali na kati na mokili oyo na lielo kwa nani na yiba nini nyonga nani na futa de cela veut dire azali na ignorance pe azali na kati na aveuglement koyeba ete kombo ba pesa ye kombo ya lata kombo abotama nango kombo bapara bakamata batindela ye na kati na mokili oyo yango ezali komema malédiction na kati na vi na ye bandeko mingi babotama na kati na bamikili na Kinshasa mingi babotami na mikili na Poto mais à cause ya kombo ezali komema mababe pe malédiction na kati ya vi ya moto bandeko mingi baboti bango na kombo ya ba mampasi toki na premier exemple na biso eloko li tobengi kombo ya mampasi ezali na lokote ya Kikongo eliki koloba ete pa mpasi moto za ko protéger kombo ya mampasi cela veut dire vino mobimba jamais ko komona bolamu ukobota na pasi kulia na yo na pasi libaya na pasi kulata na pasi kozwa na pasi nyonso pasi ça veut dire kombo ya mampasi eye ko sangisa eye ko rassembler tous les malédictions pe pasi na sina mokili oyo na nzoto na yo ndeko yebelani vision oyo zali kopesa kombo katikati na vie na yo kombo nini tata na mama bapesa yo na kati na mokili oyo miso bapesa bango kombo ya makiadi mosusu mbongo pasi yo moto nzamba sala na mokili oyo yo moto nzamba créé à son image o appuyer zo kombo ya mbongo pasi ça veut dire pona yo simba mosolo pona yo zo ata 1000 euros et kozala même kaka pasi pourquoi pambate yango ezali signification ya kombo elle kola moi elakeli o to bengi na kombo ya malédiction na kati na vie na yo basi ba pesa yango sans le savoir misusu ba pesa bango kombo ya dialungama dialungani zali lokola makambo esili ko bomba manine bomba ma katikati na bomo inayo esengeli ko ba nini ba bombi kati na bomo inayo ndeko nanga yeba signification ya kombo ozali na yango soko moni ke kombo na yo eza na signification moko ozali ko rendre yo vraiment bénédiction te oza na capacité ya koluka basa na nzambe pe ko changer yango totalement pamba te eza na ba malédiction misusu ozali ko ya na kati na vie na yo a cause ya kombo wana mingi bapota bakombo ya batata basi bakufa mingi koko akufa yikuta mwana yete bapesa ye kombo na ye okomona vi ya koko ngazaki muta mobulumu jibi menteur azana makambo mabebele tango yo apporte kombo na ye balobeza na puissance pe na kati na kombo okomona misala ya koko wana kati na bombo ya moto wana ezali eza ko arriver na bombo ya batebele okomona mutu asala kaka misala ndenge moko kaka kolo ndoi na salaka pena libota baba ete koko pasa laka bobulo kola mwana oyo koko pasa laka munoko neti mwana oyo koko pasa laka kaka boye ça veut dire yoko kamati mabe ya moto wana olati yango a partir ya kombo ndeko nanga yango tozomona bato ebele na kata chemin ya libala que ça soit basi ve mibali bazana kati ya aveuglement ya kombo bazali komona malamu te a partir ya kombo to moni bandeko bakoteli biso vraiment les choses émission libala bosembo papa na biso JP Jean Pierre azana biso na kata nzira ya singa yambo ya kodeka na papa na biso na pesi maloba na servante de Dieu mama na ngamize olandi dete mapoko amale to sana likambo ya tali tina ya bakombo ozali komene passe na chemin ya libala na kati ya basi pe mibali sans oublier deuxième thème na biso likambo na déception. Merci beaucoup à vous la parole à servante de Dieu et boto pasola poke ya solo e boto mama Igete boto na yo ba bisou na bana na biso papa Desre na mère Solange longo na bana na biso pe e boto na bino ba bisou ebele minene balandino sa radio lisolo na pesi bino bambote ebele bisika biso bino bozwa mina poko ya lelo mama na ngai likambo ye nango ya bakombo oyo ezaka likambo très spirituel na biso toloba kaka na bato mokili mobimba po tomoni te na mindele balandaka makambo wana circonstance moko eleki babambi yango motu kombo alors soki ezali mpo na circonstance moko boye na yango bopesi motu kombo en tout cas na conseiller pe kozala malamu ezala circonstance moko ya esengo mpona nini kolatisa mwana kombo ya mabe bino boboti mwana na tango matanga moko eleki bopesi même pas moto akufi kombo mais bopesa kombo matanga mais vraiment est-ce que bokanisi na kati na bino ya solo penza est-ce que ezalaka esengo kozala matanga na famille mwana wana azobotama mpona nini otia kilo na kati na likolo na moto ndenge wana me baba matanga na vie na ye
ezali yango te. La plupart de cas maman na ngai ba circonstance pesa mena ba kombo mingi bonoza sengo karaté. C'est vrai moto azwa mana pasi. Moto no sto azara na problème na temps na ye ya pasi na kata mokili okoko traverser période mo ya pasi. Oui. Mais jamais kolingelo ko wana ola tisango mwana oyo boti na bolingo nyonso na esengo nyonso na ba espoir nyonso tout okamati kombo ya pasi olatisi. Et ça va kombo mingi o kutu même susu boko kozwa même pas idée. La pesa ka moi exemple moko maman moko abota moi na ye ba ka problème na papa. Kombo wana lingo la kisa papa na yo lingaka yo te. Papa na yo alingaka yo te nde komba pesa ka moi na ye. Est-ce que c'est vrai moi na yo ke ngopesa e kombo ya ndingi wana etali na nini yango soki boyaki na problème tango yo soki zemi soki pe bo swana ki avant zemi ekota soki pe ki makamu nini mwana botama na circonstance mo bozaki bosilika boye na bobe papa lobaki na lingi mwana wana te même mwana wana bimi na ye abimi na ye akopesa ye pe kombo ya mboka kaka ya papa wana mais atie liloba na ye ke alingi mwana boyo ma Ninguém será contra mim, se Jesus é por mim. Ninguém será contra mim, se Jesus é por mim. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Por isso não temerei, nada temerei. Por isso não temerei, nada temerei. Por isso não temerei, nada temerei. Merci Bolimbisi bandeko balandi pona moi en panne technique et ça là qui n'a biso na nzela ya 3 fois W radio lisolo na kanisi de mato adiko yoka na 565 papa na biso na nzela ya régie mais ka ko sala bito sine to diko bima 565 ya solo papa na biso retour eza ba retour nde elle qui m'a mingi ya solo maman na biso misé merci beaucoup technique papa na biso na nzela ya technique papa na biso DSV mais ka ko sala biso sine to diko bima 565 ya solo merci beaucoup bandeko balandi tozali kokoba mama na biso misende azalaki na maloba na nsima na ye tozali kopesa susu maloba na papa na biso JP Jean-Pierre elongo na papa mbuta bakoteli biso tolobi nini ezali ya kofungwama tozali vraiment en live mokola lelo ya le 3 août na ngonga ya 21h24 merci beaucoup tozali kopesa maloba na mama na biso mise à vous la parole merci beaucoup. Oui maman na ngala suki saboy na yaki na moninga na moko totanga na ya ensemble il fallait siko abota mwana ya libuso siko aboti mwana ayesiko reyebisa bisabi nano pena la pesi mwana okombote pona zo mwana eloko moko esimbanga na motema pona nyokami na kobota ye ngai mama onyokwami siko opese komo ndo na opese mampasi opona moni pasi ni pona botanga ya solo explique nga no pasi mo mwana ba opérer ote bakati yo mwa mbeli muke boye batonga ta pasukaki no te mais mama pasi ngo ozolobela ngai ya nini bazongisaki yo mai yo te kaka baduleko kaka kobota yango nde kobota pe liboso elingo pesa mwana no mampasi mama babota na pasi bazali mosu aboti atikali paralysé bazali mosu aboti atikali aveugle bazali mosu aboti komi ya makambo ebele bazali babota na pasi bakata bango ba césarienne bazali moso mwa azobota boye donc makambo ebele ezalaka nyonso wana yo leki yango te olingo mamola mwana okomboka kao mampasi pardon mama na ngai nano moni pasi wana te pe na kosouhaite yo mona pasi na kobota te ya mingi te normal mais ya mingi te mama na ngai mais kopesa ngo mwana te kolatisa ngo mwana te tika ngo na mutu na yo soko okanisa ngo ke namonaki pasi na kobota mwana oyo tika evanda na mutu na yo moko komemisa ngo na mutu ya mwana te o nazongisi na maloba eboto ya solo komemisa pasi na motu ya mwana te a partir ya bakombo ozali kokamata vraiment bandeko bazali kokotela biso na nzela ya singa papa na biso JP Jean-Pierre aza na biso elongo na papa mbuta baza na biso na nzela ya singa mpona kolanda teme kitoko likambo etali malédiction na nzela ya bakombo to mpe botutu pamba te tomoni biso bacouple ebele okobota mwana bapesi kombo moko okoka kisolokele
ndugidi mais tina bopesi mwana kombo wana boyebi te diangenda kombo bopesi wana boyebi te boyebi tina na ngote boyebi pasa kombo wana te eza koseme beaucoup de malédiction na kati ya bavie ya bato topesi maloba na papa na biso jipe nini okoki koloba na tina oyo etali bakombo ya malédiction na kati ya chemin ya bavie ya bato. Merci Eboto, à vous la parole ya solo papa niata puke. Merci mama Iget na ndengo pesinga maloba nazali na esengo mingi ya kokota na émission na yo ya lelo na sepeli mingi pe na teme oyo mais mama Iget na kosenga na ba auditeur ba souffrir na moi likambo moko na nina lobaka sikoyo eza moi likambo moko ya muke esali ngai pasi na kanisi toyebi ete biso nyonso tozobenga bingunduka oyo tozali kokota yango nde ezali koede biso. Par exemple, na émission na yo ya lelo, oyo ezali ba émission mingi bosalaka ba émission éducative. Eza ba émission mingi eza ko informer biso. Eza donc ba radio bingunduka oyo eza ko sala nani campagne ya éveil. Eza ko lamusa biso. Mais ba kolo engunduka deux fois bazali na pasi. Pona biso ba auditeur, pona biso ba congolais mama Huguette, toko kota na esengo, soki lelo yo par exemple radio esalite, okomona biso nyonso toko benga ndenge nini radio zo sala ndenge nini, mais moto yo azali ko kamba radio. Toko ko benga moto ya yambo, tope bato ya yambo na kati na radio, pasi bazali komona pona kokisa makoki seulement pona ko sepelisa biso ba auditeur bazali kokoma na ba besoin na bango te bazali même na pasi même po bale sa famille na bango bazali ko sacrifier mabota na bango pona ko pesa biso ko éduquer biso ko informer biso ndenge tozali kolanda lelo. Par exemple na pesika ka exemple moko ya radio lisolo lelo na kanisi bolandi lelo na ebandeli ya émission awa mama Huguette tango zoloba tolandi yango bomoni mwa pan technique ba bibundeli wana esenga ka renouvellement nango et puis esika internet ezako kende ezako senga pe ba possibilité. Pona nini biso ba congolais tozali boye tomeka ko fungola maboko surtout po oyo bengunduka oyo tozali komona oyo yango nde ezali lelo elamusi ba congolais po tokoma na niveau tozali oyo ko luka ko défendre mboka na biso. Mais moto tozali ko sala ngona zui exemple lokola ya ndeko na ngai eleki na nga papa Diana, mais azana pasi il faut to idée na kanisi bomoni ya 2 jours même nga na bengaki na moni radio ekatani esala inga passe pour ezali na kuuta musala na ye na vandi na bando ko ba radio notamment radio lisolo. Mama Huguette limbisanga po na changer moi na koti na thème mususu na lobi boye po ba auditeur ba yokango il faut to sala nyos to fungola maboko même ata mwanda mundambu po facture efuta makapo na radio yemoko akokoka lisuste abandi kolemba ezali pe bien te soka lembi lo ekatani esili tokoyoka sur radio lisolo te. Voilà moi muke parenthèse moko na ngana sala pe na kagi yango. Bon na côté ya ba kombo mama Huguette c'est vrai eza malamu te même ngai pe na landi mama musée ndenga utolo bawa sikoyo mais na kosala mwa parenthèse muke ngana yebi moko na yeba ki kombo ya kisolokele na yebi te soki na kikongo liko lobanini bo excusez nga ponga na mutetela na kikongo liko lobanini mais azana mboko na yebi mampasi moko bon azape na mwa situation mais est-il que biso biso ba oyo tozo bota bana sikoyo pona ko pesa ba kombo wana eza malamu te. Eza vraiment malamu te. Même moi na ye moko soka yoki yango. Bon, moto akoki koluka ko changer yango ye moko soka komi na ba 18 ans, 19 ans ako changer. Mais conseil maman ko pesa na parce que ça ba kombo pe mingi, eza ya malédiction, même to ko lo beza culture na biso mais ce n'est pas bien. Na mona kana ba mindela wa par exemple, ngai moko na ko pesa kombo na ngai par exemple Okanda. Eza ba mindela ba za ko benga Okanda mais normalement kombo na ngai eza Okanda. Okanda c'est-à-dire que Mukanda. Donc Mukanda
soko yoko bakisa suna liboso ezali wechi lingolo banganga ya mukanda wechi okanda. C'est-à-dire que yango nde pusaki ke ekotisa ngai na kokoloba epesa nga mwa chance ya kotanga mwa muke. Donc bakombo ya ndenge wana bakoki kopesa mais bakombo ya okende kopesa bakombo ya kisolo pardon naloba mampasi ndenge olobi wana mama Huguette en tout cas eza même nga mpe nazalaka contre yango eza bakombo moko eza koriske ebebisa vie ya mwana akoma mutu ya mpasi na pasi parce que yo olandi kombo wana bakoko bapesaki mampasi yo po olandisi yango eza malamu te. Mieux vaut kopesa mwana kombo ya par exemple Dieu merci, bakombo ya kitoko, la bénédiction. Voilà, eza bakombo moko penza ke omona bozo pousser pe mwana akenda bakote ya ba bénédiction. Voilà moi muke o yangai contribution na côté wana pona na bakombo mama Nabiso. Merci. Merci beaucoup papa Nabiso JP Ukanda na intervention kitoko ve mosali biso na poko a mwalelo sans plus tarder to moni susu ndeko na biso na kombo ya mbuta ya kotela kibiso papa Nabiso Olandi tem na biso poko a mwalelo ikambo etali bénédiction na nzela ya bakombo nini yo lebeli biso papa Nabiso mbuta à vous la parole et boto ya solo papa mbaso na poke papa Nabiso mbuta soko sali koyoka biso à vous la parole. Ingeta, bozo ko ngai. 565 papa Nabiso. Okay. E boto na yo mama Igete, papa DSV, mama Mize, batuno so bazana kati ya na nzela, mbote na bino. Ngana ngaki na répondre loko moko epa ya mama Mize. Na kanisa soki to bosani bakombo na biso ezali pe ko bungi monene. Lelo yo tozwi nazwa nanu exemple ya roi David yebisanga kindumba ekomi kati na Congo pona nini bana bepesi bakombo ya roi David Salomon ezali Salomon to yebi babilo kwa sala soki tozwi komba Salomon problème ezate kisolo ke lelakisi lokole loko moko emoniseli mabe nango ezali wapi soko pesi mwana na kombo pona kaka eza na kota na yo mundele aya devie biso pona ko benga kombo na yazwi Jean-Pierre acheo na kati soki na bengo Jean-Pierre limbisa papa tam soko mona na piqué ezalika kombo na kundoli benazwa ya Antoine pona Antoine eza kombo na bango soko zwi yango eza sava mais soko zwi kombo na yo na benga exemple sulufutu ale boko zwa kombo sulufutu ale ko ezali kombo ya bokoko ezali mabe non wana ezali pongia ko telema mama to longola software o ba chebiso oui to bon surtout to ebite nzambe nani oyo akosala kati na yo mais tozonga na culture na biso mboka moko te o ba dirigeant na makamba bapaya soki to boy religion oui peut-être tam so religion na biso zo mema biso na nzela mabe mais siko bakombo na biso to devie lelo bakoma kopesa biso bakomba ba Vandenburg banani non wana penza to ko telemela ngo avec fermeté bakombo ezateke ba peso komba mampasi otikali mampasi kaka libela non bapesi okombo tango mususu ya Salomon il y a de Salomon misusu Salomon akoma na Biblia mi ba Salomon misusu bazo sala kama mabunga makasi ba roi David asala mabunga makasi bana ebele bazana bakombo bana pe misusu bazo bakomba Jésus mais azo sala makambo le grand maître Jésus asala te toko tsa bobunga bakombo te moko tozo ko devie kama teme biso mais tozali na kati ya masolo bolimbisi soki na devie na betili bako bolimbisa nazali na kati soki eloko mususu kozala na kozonga lisusu ya solo merci beaucoup papa Nabiso mbuta na intervention kitoko bandeko balandi si la 3 fois W Radio Lisolo tozali vraiment en live ndeko tu asepeli kokota ko batisela biso susu en plus ya intervention makansina ya kitoko pwesunga bandeko basana malédiction na tina ya bakombo tomoni ete na nzela ya bakombo mingi bavina bango ezali kobeba esengeli malamu na baparata boboti mwana bino boluka kombo mosika te boluka na kata Biblia na boto mama Nabiso Igete solo papa Nabiso de SV merci beaucoup papa Nabiso à vous la parole ya solo merci mama Nabiso Igete pe merci papa Nabiso Mbutantoko ngana za kote moko na papa Nabiso Mbutantoko lelo soki na kokoma bonkoko mais eza bonkoko te eza nde libungi oyo mama Nabiso Igete aye nango eza libungi pona nini eloko nyonso ya moto moindo ezalaka kaka mabe ifoto tuna mundele soki aye na ekeko a dessiner ya pembe batutu bamoni azali Santu Maria
Pe si bomona mundele atia ekeko ya mutu muindo atie mapapu, pourquoi atia kaka mapapu na ekeko ya mundele? Pamba te kolakisa ba angelu bazali ba mindele. Mais totikala komona moto muindo te batia ye mapapu lokola angelu. Pamba te zabolo. Alors bandeko bolanda oyo papa na biso mbutantoko alobi eloko moko zali très important. Biso tozalaka topasolaka mpoke. Eloko ya moto moindo ezali toujours mabe, me ya mundele ezali malamu. Est-ce que bakombo oyo batie yango na kati na Bible to batie yango na kati na ba dictionnaire? Mama Igeti bokoki koyebisa ngai bakombo nyonso ya mindele ezali bakombo ya ba angelo. Bakombo nyonso ya bato moindo ezali ya ba zabolo. Pona nini bakombo ya ba mindele nyonso tu ezali ya ba angelo pe bikeko na bango, me bikeko ya bato moindo pe bakombo ya bato moindo nyonso tu ezali ya ba zabolo pe ezali na bilakeli ya mabe. Wana ezali motuna. Alors nazali ko comprendre te kombo ya kozwa na mokili oyo il faut ezala bato bazali na poso pembe, bango bazala na kindoki te, bango bazala na magie te, bango bazala na libabe te, kaka bakombo oyo ya bato bayindo. Na banzi bandeko ata kutu yo moko moto moindo oyina poso na yo koleka mondele. Soki mondele ayina poso na yo moko poza ko yina poso na yo na ba croyance moko oyo ya ko détruire ke koloba kaka bakombo mindele. Bon, ngai na kolinga nano mama na biso Igeti moto amemeli biso teme na lingomba na ye ya ba mama mize. Baya koyebisa biso batangi bakombo nyonso tu ya mindele oyo ezali malamu. Pe batangi la biso bakombo oyo ya mindele oyo ezali mabe. A part Lucifer na Zabolo, ndenge oyo biso toyebi. Lucifer na Zabolo biso tu toyebi oyo tobengi diable. Po mutu moko te bapesa kombo ya Lucifer to diable na bamindele. Mpe mutu moko te na bakongole bapesa kombo ya Zabolo to Lucifer. Botangela biso pe bakombo oyo ya mindele oyo ezali bien. Donc kombo oyo bokoki komona ezali bien, ezali kaka oyo bakomi yango na Bible. Nde bino bolobi ke voilà kombo oyo ezali mo santo plus. Mais kombo oyo ya bankoko na yo bengi yango mabe. Soki balobi lokola sulufutu. Sulufutu, cela veut dire que kombo oyo ezali il faut oyeba yango. Mais bandeko, avant maman na biso Igeti obanda sujet oyo ngana lingi omeka ko décortiquer ba kombo ya mindele oyo ya mabe banda kotangela biso yango lelo. Kombo boye ya mundele eza mabe, kombo boye eza na bilakeli mabe ya mindele. Soki osilisi pa ba mindele oyeli biso ya bato moindo. Pourquoi kaka bobanda kaka ya bato moindo bobandi mabe me ya mundele ti tokosilisa discussion oyo tokomona komba mundele ya mabe te. Nyonso tu kaka basantu na basantu. Mais d'autre part pe wane komi ki fanatisme, wana pe komi ki motema mabe, wana pe to lingi kiposo na biso to bakombo na biso te. Kombo kaka soki mundele ayebisi yo makiadi ezali mabe, yo moni kaka makiadi ezali bazabolo. Bon, mama Igeti ngai motuna na kotuna bino na mama mize bino batu bomemi sujet oyoyo botangela biso bakombo oyo ya mindele oyo ezali na Bible te. Soki bokoyebisa biso ke bakombo kaka ezali na Bible nde yango esengeli bopesa bana na bino ou bien bopesa bato. Mais pourquoi ba mindele musu bazana bakombo ya Bible te me bakombo wana ezalaka ya mabe te? Mama Igeti nga na zongselo maloba otangela nga bakombo ya mindele oyo ezali ya mabe. Na sima oya kotangela biso ya bato moindo, kotanga nano ya bato moindo te banda nano epa ya bamindele po tondima keno oyeli biso sujet ya malamu eboto papa na biso diana sulufutu de vous pertale na intervention pe motuna aussi kotuna ete bakombo nini ya mindele ya mabe ezali pe ya malamu ezali pona kotanga yango papa na biso tokoloba boye epai na bandeko mindele bakombo penza ya mabe mingi ezali te. Pourquoi pamba te bakombo ya mindele mingi uti katikati na Biblia. Bakombo loko opesi mwana kombo Dieu merci, oza ko remercier Nzambe eza na bénédiction. Opesi mwana kombo ya Jésus,
opesi mwana kombo ya Shilo, Adonai. Ozomona bakombo ya kitoko. Opesi mwana kombo ya Moïse, Eli, Esther. Euti na Biblia mekopesa mwana kombo Mbuta. Opesi mwana kombo Kisolokele, Mankiadi, Mampati, Nkusu, Maboso. Tous les mopele, tout ça ezali ba non, mama na biso igete, mama na biso igete. Ozali na bobungi. Bon, yo yebisanga kombo ya Sarkozy na Bible. Lukango eza na chapitre nini? Kombo ya Sarkozy ezali na Bible na chapitre nini? Kombo ya Sarkozy. Kombo ya Sarkozy ndeza ya basanto. Yebisa biso kombo ya Obama na Bible ezali na chapitre nini? Kombo wana ya Obama. Yebisa biso kombo ya Gorbachev ezali na chapitre nini? Ezali na kibondoki te. Na ba portugais ba pesaka ba kombo ya ba porc. Ba kombo ya ba portugais ba porc ezali ngulu, ba cavalio ezali oto ezali kolobake ba cheval, ba pesaka ba kombo moko boye. Alors siko ba kombo wana ya moto oyo apesi kombo ya porc to cavalio nde ezali ke kombo ya mabe, donc ya africain kaka moto ezalaka ya mabe. Mama na biso iget naza vraiment parfaitement d'accord na yote ko bande mission oto ko kende na ba débat bino tout na mama na biso mize boye na libunga na ko fanda na libunga wana te bo banda nan ko yebisa biso ba kombo oya mindele oya mabe. Mama na biso iget asote abandi kaka o Nkusu, nana yebisi Nkusu ezali kombo mabe. Nana yebisi kombo sulufutu to bopele ezali kombo mabe. Esengeli kake komama na Bible na mokilio ba kombo ba chinois Yang Chung, Ching Ching, Ning Ning ba kombo ane komama na Bible. Meto tikala koyoka teke bolobi kombo ba chinois ezali mabe parce que ba kombo na ba Yang Chung, ba Xing Xing, ba Fim Fim. Botikala koloba yango te. Mais ba congolais nde ba africain nde ba kombo na biso nde ezali ya ba diabolo. Ngana kozala d'accord te boko prouvenga ba kombo ba mindele oyo ezali ba kombo ya mabe. Soki loko nyonso ya mundele ezalaka malamu, bondima pe nye ya mundele ezalaka malamu, boti yango na lipa. Ya mundele nyonso to eza malamu, nye na yeza malamu, soi na yeza malamu, nyonso ya mundele ezali ya malamu, me ya moto moindo nyonso ezali ya mabe. Me mama igetu wana pe to komi ko exagere. Talisa biso nanu vraiment na zongseli o maloba malgré na ibaki o maloba mpona lingi moto epela lelo soki moto akozika akozika eboto papa na biso diana suru futu de vous pertale bandeko bili nezali ya kofungwama ndeko to sepeli kokota kotela biso to moni mama na biso Clarisse Kwala azana nzela ya singa etikalo ndeko zali ko na biso to bikotela biso pesa intervention na nezali ya kofungwama papa na biso de SIV ba kombo na biso ba indo ezali ko apporter malédiction. Tori ko tanga yango po ete bandeko baso solete ko kamata kombo dia sonama dia lundama dia ngenda bopele Nkusu Ndungidi Maboso Makiadi somo pe catastrophe soko to kitina bozinda ba kombo eko panza mabote bete ko na emission na tango yo oko soleke balati sayo bo tutu depuis bandakala otambola kana kombo ya bo tutu bandakala basi bakinela yo pasi sans le savoir yango mona ka fine bonga kata pata komba Ndungidi yango mona ko mashaka bieta pata komba bopele yango mona ko bundaka bitumbe olonga kate ata baninga bake mosala bazoso bakoyo bazokote ko vana kombo ya Mbuta yango monaka somo pe catastrophe na leki ko pesa maloba na mana nga Clarisse Kwala ya bomaso igeta kita na bozindo ya kofungola bandeko bandi tina ya malédiction esike uta pourquoi mona kapasi kata mokilo yo a partir ya kombo ba pesa ye basi ba sema balona botutu pe ibabe katkat na nzoto e boto maso Clarisse Kwala niata ya solo yango monaka somo pe catastrophe na leki ko pesa maloba ya solo bandeko balandi bolimbisi ndeko azala nzela singa kangani radio na yo landa biso be na nzela Sky Petro bili nzela ya kofungwama eboto mama na biso Clarisse Kwala niata pasola pokena etuba monene likambo etali ya bakombo pona koyebela bakombo tali ko porter na kata ba vina biso bakombo tali ko mene ba malédiction bakombo lokola ya Bambuta toko bakombo lokola Bandungidi bakabamba kusu tali ko mene malédiction eboto à vous la parole.
Merci, Maman Huguette. Na mwani Mama Mizawa, na mwani Papa Mbuta Ntoko, na Papa Ukanda, na Papa DSD, na pesi mbote na balandi nyonso ya radio Lisolo, na Mama Huguette yemoko. Mama Huguette, nga na koloba boye. Ngai na ndimi te ke kombo ya moto, ezali moto mususu moto akoexplike yango. Nga na ndimi te. Nga na kanisi ke ezali na façon mibale onga na koexplike. Ezali na bakombo oyo moto abotami aye na kombo na ye. Mwana ye moko oyo abotami aye na kombo. Maintenant, na expliquer boye. Mwana oyo aye na kombo na ye, na kati ya kombo wana ezali na message mobimba. Ezali na caractère na ye mobimba. Ezali na mission na ye mobimba na kati ya kombo wana. Donc ezali na bano babotamaka ba ye na bakombo na bango. Donc bakombo wana ezalaka message, ezalaka mission na ye, ezalaka caractère na ye nyonso ya ye na ye. Maintenant, ezali na makombo mususu o ba tata na mama ba pesi mwana. Maintenant, tango bango ba pesa mwana kombo ezalaka toujours na signification. Nga na ndimi te ke ngai na vandi kaka bona mwana kombo moto na bandi ko interpréter kombo wana. Na ndimi te ezalaka ndenge wana. Moto ye moko azali na kombo na ye ayebaka signification. Na kanisi ezalaka kotuna kombo na yo elingi koloba nini? Parce que mindele batuna ndenge wana. Mindele kotuna ke kombo ya kwala elingi koloba nini? Menga na ndimi te ko moto amoni kombo ya moto abani koloba te kombo na yo wana ezali ya mabe. Kombo ngana ndimi te ezalaka ndenge wana te. Parce que chaque moto oya memaka oya azaka na kombo na ye ayebaka explication. Donc pour vivre ensemble ezalaka kotuna na moto ko kombo na yo wana explication na ezali nini? Parce que tant mususu ngai na koki ko interpréter kombo anga na mabe. Mais moto yemo ko ayebaka explication ya kombo na ye. Omoni? Donc ezali na ba, par exemple na koko mona kombo na kombo wana par exemple akwala et pas ba turc pe ezali. Ezali pe na kwala. Nga na yebi ni signification nango et pas ya ba turc te. Donc ezali pe na signification nango et pas ba turc. Et pas na nga pe na signification. Donc kombo ya moto ezali moto mususu te ezali pasteur te moto ya ko interpréter kombo ya moto. Non. Parce que na kombo ya moto ezali vibration. Kombo ya moto ezali la vibration. Maintenant, na kati ya kombo moto yema moto apesa explication ya kombo na ye. Nazomisi malo. Eboto mama na biso Clarissa kwala na intervention ya kitoko koba kota na biso na nzela ya singa. To moni bongo papa na biso JP Ukanda ya sengi maloba. Nini yolobeli biso na kombo na etali bolimbisi pona baka maloba. Tina ya malédiction to be botutu. Wesa koya na via bandeko. Papa na ngai JP Ukanda okomona depuis obotama obongaka te. Osala kakayu ya malamu te. Mbongo soko suta 1000 euros, il faut kitati na 100. O avansaka te. Njoka lokolo vandi na kombo ya ndungidi. Lokola basirno mayo kombo ya mbuta. Lokola kombo no mankiadi. Yango nde mutebebi sakavina yo. Mwayo vanse zate. Olukaka bandoki parsi pala njoka ndoki moto apesa yo kombo wana. Soko tali meme ndoi na yo na kombo ya nkusu. Ye panzalaki kaka neti yo. Moleli kaka neti yo. Abonga kate neti yo. Me balobi te eza kombo ya koko na yo kamate yango. Ye bela vision kombo na poko mwalelo. Papa na biso JP Ukanda. Niata poke à vous la parole. Eboto. Ya solo. Papa na biso JP Ukanda. À vous la parole. Na pesi maloba na papa na biso JP Ukanda. Soko zali kwa na biso 565 papa à vous la parole. Ozoyo kanga mama. Eboto maloba mboka yo. Limbisanga po nakataki micro. Merci mama na ndengo pesinga lisu maloba. Ngai na koloba boye. Likambo ya bakombo to boy bakombo na biso te ndenge papa na biso papa Diana utolo basikoyo. Bakombo na biso o ya mboka eza bakombo na biso, eza identité na biso. Bon, bakombo mususu elandi comme ngai par exemple Jean-Pierre, ezali kombo na côté ya chrétien. Donc ezopesa identité na nga na côté ya chrétianité na ngai. Mais ngai eloko nazo souhaité te. Ezali que kopesa muto kombo
bakombo moko eza bakombo moko ya bizarre, par exemple ya malédiction ndenge yo moko lobi mampasi bakombo mususu wana na yebi ba signification nango te parce que ça na Kikongo c'est un peu difficile pour ngai, tout comme côté na biso ba mususu lokanu eza prison soko pesi mwana kombo lokanu ingo ba opesi kombo boloko eza malamu te. En fait na lobi yango pour ngai personnellement, mais comme bakombo na biso ya bokoko ezali problème te. Okoki kopesa mwana kombo par exemple ya noko na yo kombo mususu, mais il faut tala kombo ngo signification ngo eza nini. Nakanisi nazo kende mwa mukena na côté ndenge mama mise alobaki, puisque papa Diana soki papa Odon zalaki ya onalingaki na senga ye penza abeto bigogo ebele na mutu, puisque ozoboya même bakombo mususu wana bakombo ya chrétien kombo d'un côté ya bazabol ba diable oya ba mindele. Jamais na mwana mwana moka otambola na kombo ya diable. Jamais na mwana otambola na kombo ya Lucifer. Jamais na mwana otambola na kombo ya Barabbas to Wallace to baba to bazalaki ba malfaiteur nazo ka ba retour. Ba malfaiteur bazalaki na deux côtés ya Jésus. Mais est-il que kombo par exemple nazo profiter na kopesa pembo te na papa na biso Roger Kachama kombo ya Kachama par exemple, et ça kombo vraiment c'est ça kombo symbolique ya biso, et ça elingo ba bete ngas na kanisi soki na yebi mwa muke Kachama elingo lo beza lokwa guerrier ozomona, mais ça kombo ya mabete. Mais il faut total ba kombo nini otokoki kopesa bana na biso bakombo ba malédiction wana ngai po na ngai ezali souhaitable te, mais bakombo mususu ezali ezopesa bonheur, par exemple ezoko lakisa ndakisa ya bonheur ou bien eloko moko bo événement moko ya kitoko elekaki ça va, événement mabe wana te. En tout cas moi muke côté na ngai yangwana. Voilà mama nazong silo maloba eboto papa na biso Jean-Pierre, papa na biso JP koba vema kozala na biso na nzela ya singa na leki susu kopesa susu maloba na papa na biso mbuta nde tozongeli mama na biso misère la servante de Dieu akpaso apoke na etali malédiction na tina ya bakombo papa na biso mbuta conseil ni kopesa na bampara ya tangwa lelo bali kobota bana balanderera bakoko na biso balatisa biso malédiction papa na mbuta comment c'est possible bebanga na botami saint ebi lisumu te baya komamola ye kombo ya makiadi baya komamola ye kombo ya nkusu pour osali moto aza na ye na masumu nano te akola boye makambo ne tuna pasi nanda pesi pasi wana bapara na ye koya kotia moto kombo ya tine ye banali te mabonso bakombo mabonso euti wapi bobamboli mutu kombo ya diangenda euti wapi tala sika bane be bazali kolela akobi ko mituna na mendenge ni lingana avansaka te na lia nyongwana olia nyongo te ba pesa yo kombo ya ndungidi yango be mama ediso kat na yo e boto paso mbuta toko ni ata fula parole ya solo matondo mama na ngai merci pona ko pesa nga susu maloba mama ndenge kaka mbuta na ngai surufuta uta koloba awa likambo ya bakombo toza kozwa bakombo neta ba Moïse bakombo wana nyonso kilikili mais Moïse azalaki nano assassin po abomaka Égyptien mais bazwa kombo bana bazwi bakombo wana muta monango mabe azate po azaki mundele mais soki azalaki koko na bo d'avance kuti Moïse pe bacha parmi ba sainte ba nini to landana na ta ba Paul o ba comme ma saint noir moko tatikala kozwa saint ata timokele kokufa soki ka to landi bango saint rotikala kozala te kombo ya Simon oyo toza kozwa Simon soko tali yango na Hébreu ezali nzete oyo ezanga position mais soko ba pesinga kombo ya Simon tikana ndima po ezali kombo ba mindele oyo bakoko na ngai ezali kombo mabe mais ezali kombo moko na ebite pona nini toza ko détruire ba kombo na biso tozonga nanu sima totala kombo o ba benge lokola mbuta toko ezali lokola mbuta ezali lokola yaya toko jeune yebisanga mabe nango ezali wapi sulu futu tena nazwa lokola komba kombo onyoso uni kopesa soki lelo nazwi komba kembango lokola kutu kembango akomi soki ndenge nini batu tu bamone kembango za criminel mais soki lelo na lobinga Netanyahu ndimi lokola ya Netanyahu azali ministre ya Israel bolobi akombo kitoko yango na po azali ndeko ya Jésus mama nanga tolongwa na tono ezali pongia ko telema na zong sili uno maloba na zali na ko répliquer lisusu ya moko matondo
eboto papa na biso mbuta toko fumu tozali kokoba na émission libala bosembo na etali bo tutu pe malédiction na tine ya bakombo ya solo bandeko bakote biso na nzela ya singa toleki kopesa maloba na papa na biso Goyave lipela en direct de Paris nde tokoleka na papa na biso Roger Kashama papa na biso Goyave oboti mwana na yo kitoko santé kitoko mwasi kitoko vanda te bambula ye kombo ya makiadi ozako bebi savi ya mwana parti ya kombo oseme kombo ya lelaka yango mwana kabasi mso abotama mwasi kitoko te mwasi kitoko me mobala zate mwasi kitoko me abalaka te mwasi kitoko me libabe na libabe mwasi kitoko me ça veut dire nzoka kombo bapesa ye ya bopele yango de bebi sa makambo nzoka kombo ya ndungidi tonkusu mabonso pe bakombo kiri kiri ko be na esika kombo ya toko mbuku yango ndebe ya sonama ya solo papa na biso Goyave lipela ebotoni ata afu la parole ya solo. Merci maman Bizé mbote na benoni sur la peste mbote na président Véron Lumba la kati mboka Texas na États-Unis ngana koloba boye mama igete mama mingi na biso eza mama vraiment mingi comme si o mundela yela biso ezolonga biso pe na mutu mundela yena mboka na yo alobi na kobaki saona kombo ya mukristo c'est comme si kombo oya ya bokoko na yo ezande kombo ya malédiction donc mundela bokoko eza malédiction oya yende eza bénédiction en quoi na temps moi la pesi kombo ya Pierre ya Tilibanga yebisanga bénédiction oya na kombo ya Pierre ezate bénédiction ezate na kati ya kombo identité na biso peu importe la signification ezali pour respecter yango awa na kati ya poto komona mondele musuku mone Marie le Noir la vie na ezalaka moindo non eza kombo eza identité na ye et même de pesa la mutu bonheur to pe yango te pesa la mutu malédiction kombo ezali kaka justification o ba pesi mutu pona kobenga ye na vaya na mboka Espagne pe wapi bato ebele komona bango ba Jésus mais romona ke nyonso to baza ba sainté ba miyi ko ba Jésus bazali ba brigand kombo ba Jésus bazali mais il fallait baza le roi Jésus de Nazareth donc kombo te mutu sala mutu et conscience na ye na sukela mama na zongi sima loba ya solo papa na biso Goyave lipela en direct de Paris koba koza na biso na nzela ya singa tomoni bongo papa na biso mandama wa koteli biso yambo ya kopese la bato leki na papa na biso Roger Kashama olandi tem na biso apoko balelo tina nini basi pe mibali na kata libala bakomona pasi obali mwasi na yo belaka kombo bapesa ye nini ye bela vision kombo na ye yango mona kasobo sili mbongo na ndako ya bandi maladi poluka kandoki parsi pala ndoka ndoki kombo mwasi tozalaka na yango dio kola kabila kata ndako papa na biso continue yo kopesa bandeko basana bakombo ba malédiction na kata vina bango basala nini po ete ba sauver balonga na kata kiboko pe boyumbu bolimbi sona bakoloba ya bakombo e boto pas vous la parole ya solo. Merci maman la biso Igete na pesi bandeko nyonso baza na biso ya conférence mbote papa la biso Mandamawa Koloto Jean-Pierre Okanda mbote na yo ebele ça fait longtemps na yoki osusu papa na biso mbota maman Misé et puis maman Akwala na bambote na yo moko maman Igete to pesi pe maman la biso Benesha esiki azali bambote na yo maman Igete pona kobanda na eloko lobi omoni tokobanda place nini kombo epa na ngai eza na problème te soki toke na Bible okomona mabe ye na mokili tango diable akiti na mokili mabe ye ozolanda donc mabe oyo ekomami na Bible ekomami ya bakombo te c'est-à-dire mabe ye na mokili diable ye na mabe na ye na mission na ye au départ mais il y a une chose na ndenge ya culture na biso soki mutu apesi mwana kombo ezali na lien ya mukolo kombo misala ya mabende ekotaka na kombo wana na mukolo kombo asali ba lien na ye na kombo na ye mais kopesa mutu kombo kaka boye eza na rapport moko te parce que tant Bible ezoloba mama Igete na banza yoza mutu yebi Bible tant Bible lobi mutu ayambi Christ eloro moko te oyo ezali abotami loba ya du nouveau azaka nécessairement te fazwa kombo oyo uti na Bible
ezali koyeba koyamba Christ na mitema na yo nde okomi du nouveau elobi te que moto ayambi Christ a changé kombo pour akoma du nouveau. Donc je pense que au moins que kombo eza na importance susu te na moto asa yambi Christ. So kombo wana eza na malédiction, je pense que la malédiction wana ekozala nul et sans effet. Donc kombo epa na biso na culture na biso batu oyo bapesaka bana bakombo ezalaka na balien moko oyo bango basalaka yango spirituellement, mais ce que ezali ka wana te, mais je ne vois pas le mal ya kombo ekozala mabe. Ezali kombo moto ezali identité et en plus ezali kolakisa source na yo, origine na yo place yo uta. C'est-à-dire ngai so naza muluba pour comprendre que naza muluba oyoka kashama. Ce qui bazui papa na biso mandamawa oyoka ke oyoki kombo mandamawa okoluka mingi te oyoba ke no ba mandamawa ba utaka wapi. Ce que l'on dit papa na biso sulufutu oyoka kombo ya sulufutu eza ya banani eza ya origine ya banani. Ezali seulement que l'identité de la personne. Mais ma beso ke koya ezali entre guillemets ya batu oyo bakotsaka mo spirituellement. Na ndenge na bango moko. Mais ezali te ko généraliser banda ba kombo nyonso tu na sens wana. Donc Se eu tenho meu Jesus que me guia os passos, por isso não temerei, nada temerei. 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 Merci, merci, merci Regina Loembo Kitoko bolimbisi bandeko balandi nyonso bozali kolanda biso na 3x Radio Lisolo tozoki mwa ampane technique kasi tozongeli bino vraiment 5 en live tosengi na bandeko nyonso tozali na tela ya sika bandeka koyenga na 3x Radio Lisolo.com bakotela biso pamba te toza na posa intervention na bango sans plus tarder na leki susko zongisa maloba na papa na nga Roger Kashama tozaki na maloba pe na monoko poto after parole parce que